Bandeko, nazosolola na bino likambo ya ngai moko, Papa Robo. Nga mpe naza motu. Folo nasolola bino likambo na ngai. Ya ngai o Papa Robo. Nazoloba ngo na mongongo ya se parce que eza likambo moko fokoloba ngo mpe na mongongo ya se. Bandeko bolanda nga. Ata na bokebi to na bokebi te bolanda kaka. Po likambo yango eza ya ngai. Lezwi tyaku mwano seka na yo. Mokolo ekozwa yo ekozala ndenge moko te na oyo ezwi ngai. Nga na koloba oyo akoseka aseki kaka. Me fo naloba nasolola na bino. Boza bato tokabolaka ba vrai moment topasaka elongo kosolola makambo oyo etali réseaux sociaux oyo etali bavi ya bato ya ndenge na ndenge. Alors lelo nga Papa Robo nazolobela oyo ya ngai moko. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko kaka juro eleki nalalaki na ndako te, nalalaki na Autriche pe te, nalalaki na Allemagne. Ata bomonaki nga nazongaki awa bomonaka nga chaque jour, me nalalaki na Allemagne. Nalalaki na mbeto te, me nazalaki bisika moko komela, kolia, donc kopase kaka un vrai moment. Alors bandeko to croise na ndeko mwasi moko. Bango pe bazalaki wana bana basi na bana basi. To bandi kosolola ndenge kaka masolo ezalaka. Alors balingi pe bayeba état civil nanga soki na bala to na bala te. Lokola nga pe babetelaki nga masolo ebele, lokola pe nazotambola bongo, alors esengelaki nasolola na bango kaka. Nayebisi bango no, naza homme seul yango natamboli kote oyo, naye kopase ba vrai moment, mende kala te na kobala. Batuni aoza deja na fiancé ngabi te, na koluka mwasi na bala. Alors, bandeko basi batalani, to continue masolo, simanango moko na banga lobi na ngai. Nalingi na kota na vino te mebongi na ebiso boy. Pona nio ningo bala. Pona lobaki na bango, rasi na vanda na couple. Donc na expliquaki bango na vanda na couple, makambo mosusu na lobaki te. Po bayebaki nazali homme seul ya tante ke banda na botama te lelo non. Alors makambo mosusu na lobaki te. Bayaki be na tina koyoka ngo te po toza kosolola, tozomela, tozopase ba vrai moment. Alors balobi na nga eloko ya bien ezali lokola sovanda na couple ndengo komi boye bimaka no kaka na basi oya ndumba. Nga lobi no, nana bima na ndumba te. Na bima na moko kala tango nayaki minere, me nayebaki te kaza ndumba. En plus na ndako na bango. Nazwaka ngo kaka ki ndumba te. Po na mona na balabala te kaka na ndako na bango. Me na kata ndako na bango akosala ki ndumba, me nga nayaki pe minere. En plus bafutelaki nga kofutela. Nayebaki même pas ke ekopase bongo. Donc yango nazwa yango bongo te. Po tango nayebisa master mosusu na balabala wana,
nalobi grande sœur wana azoleka te abana kopianga mbote bambota tro batuninga wana ya na bino ngabi te ya na biso te apianga mbote po tobimaki na ye bafutelaki nga za ndumba bato bandimaki te me ezali mpenza réalité. Alors natikala kobima na ndumba te oyo ateyema na balabala nayebisi bango mpe ndenge wana balobi na nga bapie nga conseil me conseil yango bandeko modele balobaki epesi nga siko na raisonné place balobaki nandimaki yango kaka te nalobaki eya na ntina te nga fo nabala kaka ou bien navanda bongo ngai moko libela. Me lelo oyo navandi nakanisi nakoti na internet na YouTube natali bandumba na babalabala natambulaki susu na voiture natali bandumba awa na bangambo na biso awa ya Tchécoslovaquie natali na balabala natali na babwati wana eza na frontière eza nango kaka da quelques minutes donc nakokende sikoyo nazongi nanga mpe naye nanga kolala na ndako sikoyo nakanisi mpe oyo namonaka na Bruxelles ya bato mwindo ya bekolo nyonso nakanisi ya vitrine natali na babalabala nazongi na ndenge bango balobelaki ngai bango balobelaki nga ndenge ovandi temps ebele boye ozosentir bien soki sikoyo okomi na motu na couple ozo riske osentir bien te obandisi ovie mosusu me sikoyo soki okontinue boye ozobima na bandumba donc okozala no à l'aise na vie na yo yango mpe navandi nakanisi premièrement nalobi bon banda mpe nakoma homme seul basi oyo nabimi na bango oyo baza près age nanga to age nanga en tout cas bokomona yango eza neti facile mpo tolingana mais ezalaka difficile ata bosololi na telefone bolingani ekokosuka meme na telefone soki mpe bokutani na misu boye ekokosuka na misu mais sikoyo mwasi oyo azali moins âgé ke ngai naleki ye na partir ya 10 ans kitaka na se banda na tikala homme seul basi nyonso naleki na 10 ans en tout cas moko te nakutani na ye aboya baza te donc moko te tokutana aboya moko te tokutana alobaki asali mauvais choix basi pe ya age nanga balobaka te basali mauvais choix me makambo ndenge kendeke na motuna ndenge batunaka vraiment koleka tribunal on dirait akutani na motu moko aboyai na bomwana bobandi bolingo makomo tia bafoti nyonso oyo eleka na vi na ye ata azoloba ngo boye te me na modele azosolola na yo ozomona ke azotia bacharge ya mibali nyonso na yo voire même aza capable akize yo nazoloba basi oyo baage na ngai to naleki mwa moke aza capable akize yo ke soki otikala homme seul mpo yo moto ya moto mabe mpo nga deja nabetaka bavi ya couple ya makambo eleka te ya bato oyo navanda na bango te donc masolo ba ex mosusu nabetaka yango te na moto oyo nalingani to nazolinga mpo ya liboso eza na ntina te ya mibale soki nabeteli yango namoni eloko ya kitoko ekobota te na couple namonaka kuta ekobota ya mabe en plus nazalaka vraiment na ntina ya kokipe makambo eleka te ou bien bato baza susu na vie na nga te donc na réalité déjà nalaka bongo même oza na couple na nga te même oza ami même oza soki nani donc soki tomonanaka te temps ebele donc naza na ntina vraiment ni ya kobeta lisolono te ni na malamu ni na mabe parce que oza mutu moko neti ozalaka susu te na vie nanga neti nga mpa na yo nakufa yo mpo kufa
atozano vivant sikoyo yango nabetaka masolo te na bato to nalingaka ezala oza congolaise ou bien étranger sikoyo bango baoyo age na nga balaka vraiment matata na bandi yango lelo te na bandi yango banda natikala homsel do banda kala na bandi yango banda kala donc avant déjà kaka natikala homsel kaka na ba mwa wana si na bandaki donc tango kaka nazali séparé mbala moko nazalaki na taki surtout lokola ezalaki na Facebook yalaki na facilité ya kolinga ata 50 na mokolo alors bandeko nazongi na likambo oyo bandeko basi wana bayebisi ngai natali yango malamu namoni ekokozala ida bien pourquoi namoni yango bien parce que ndenge nakoma nga moko toujours nasentira différent moko ya kimia nde nasentiraka yango yango na bavoisin na bakolo ndako na bato ebele batiaka nga panzi likolo mpo bamonaka nasentiraka kimia sikoyo na kimia yango soki nabali soki nakomi na mwasi nayebi ke na bando tia attention ebele na mwasi wana donc nakoluka na protéger ya trop même aza na age na nga même aza mayele koleka nga donc na bando lamuka tongo ti pokwa mpona donc nakokoma neti oriena mikipaka nga mingi na bando kipe ye même ata na mbongo te kaka na mutu apamba donc ebando zwa nga déjà nga na komitika ngai na kokoma na ye po d'habitude banda na botama nalaka ndenge wana même soki naza na mutu même bacamarade même nini même na école to wana collègue tovandaka bamoko soki tozovanda trop donc nakoterese mingi na yo nakokoma na tension na yo ata nazoloba te donc même yo kwesi bik nga nakomona kwesi bik mais nga moko soki nabungisi bik namonaka teke nabungisi bik d'avance na banda kobungisa babik ebele mais mutu akovanda na nga na classe na école tu na leka soki abungisi bik en tout cas lobi akomona yango kaka lobi abungisi wana balabala donc natiaka tension mingi na mutu mosusu mais banda nazali nga moko natiaka tension na nga moko sikoyo soki nakomi na couple nakotia tension na couple bamakangu oyo nazwa bango toyakokutana pa na bango mpe mingi oyo nazwaki balaka na Belgique Allemagne na Italie Autriche bon Autriche vraiment moko nakokosa te mais na banda kozwa yango kimakangu mpenza ya makangu te parce que eza risque na kati Autriche awa nazala na makangu ekozala bien te vaut mieux oza na mwasi mbala moko relation sérieux mpo makangu ekobotelo makambo mpa na ye te me bato bakoyeba aza makangu no siko bozalaka donc so bokabwani donc mpa ye azali susu kuna akobima ex na yo akocreye bahistoire ebele atanga na kokipango te na koyeba yango te me eza mabe mpo na ye moko ndeko mwasi ekobotele makambo après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans. Yango wana vraiment n'Autriche, rien du tout. Kaka moko ndenge na lobi. Par hasard pe na kanaki yango te. Mais oyo Allemagne, Belgique, Italie, na kanango, na preparango, na sala yango. Pe misusu toza na contact ti lelo. Alors bandeko, conseil bandeko basi wana na tali sikoyo. Soki na komo bimana ndumba, lokola na komi na 56 ans. Nga moko pe na talaka ke, tango nazalaki na bakarin kelke. Nazako pesa batu, conseil so komi na 50 ans, kobala no susu te,
po bana basi mpe ntango balukaka mobali soki aza femme aza sel soki aza na ba 30 et quelque ba 40 quelque soki na namoni mobali te ndenge tomonaka na ba annonce balobaka suka 45 ans 48 ans 50 balingaka te wana na banda komona na ba annonce na internet. Alors nsima nango ngai moko nalobi bon namoni ide wana ya basi ya ndumba eza bien. Pourquoi namoni bien? Parce que eloko ya liboso ntango nakobima na mwasi ya ndumba nakofuta ye mbongo, tokoyoka na minute, tokoyoka na likambo. Soki nga nakei nga na ye masolo esili nazongi ndenge nazalaki mobimba. Soki mpe nalingi na change mwasi mosusu na change mokolo nalingi nazala na mwasi nasepelisa nzoto. En tout cas ere nyonso naponi ngonga nyonso naponi nakobima na mwasi sans que ezala dérangement lelo akozala te lobi azali rien du tout. En plus eloko ya très important na bando tia attention na vie na ye te po ye azali bisika nga nakei nasombi plaisir nasombi moment tokabwani. Donc inutile na kotala soki abukanaki lokolo soki aza na esengo to mawa soki nini. Donc makambo ebele kaka na bando kanisa na mutu na nga te, surtout elekaka na mutu. Alors wana ekozala déjà bien na banda mpe koswanisa ye te na banda mpe kokumisa ye te. Donc eloko moko na kosala te ni ya mabe ni ya malamu. Namoni yango avantage ya liboso mpe ya munene. Ya mibale susu natali nalobi bon na age otokomi soki ye ali mwana mwasi moko alela nzoto atro soki modèle nga na kosala kozala satisfait c'est bien. Soki ozala satisfait te ekozala mpe kaka bien. Pourquoi? Parce que akojuge ngai te. Ndumba ajejaka te akoloba te ke yoka koyoki bilengi nga na yoki te. Donc nalingi koloba boye kobima na ndumba nakende sala amour te nakosala bolingo te ke napesi ye plaisir nga mpe nazwi me ngai nakokende kaka nga nazwa ya ngai. Donc ngai nakopona oyo ya ngai nalobi nafuti boye po tosala. Soko bakisi position boye combien na bakisi obakisi boye combien na bakisi elakisi ngai na ye tokosala bolingo te tokosangisa mpe nzoto te me nde nga motu nakoniata ye na gu na nga. Bon eza terme fo naloba kaka bolimbisa nga ke naloba nakodobe ye ovomi naloba nakoniata ye. Bon bokokanisa nakoniate na mutu bokomona nga criminel nalobaka bien nakodobe ye orien todobane. Donc ngai sikoyo nakozwa bilengi kaka ya ngai soki ye azwi etali ye me oyo ye eza mbongo mpe nayebi ntango akokende akolobelanga kaka likambo ya kitoko akoloba place na ngai yali nakokoya ere nalingi obi akoloba oyo alingi obi akoloba na nga gute mpe camarade na ngai oyo abandi sika. Donc ntango natali yango namoni avantage esalinga mbala moko nzoto elengi na comprendre ke ndenge nano na gute bandumba te ntango nakogute bango nakozala kaka oyo nazalaka mpe nakobakisama bilengi. Bon ndenge nazomona ntango mosu eza bongo te mpo soki nalobi napona ndumba bakokani tai na nene ya kelokelo na tolo ndenge namonaka nene ya nakoti kaka na voiture na nga mpo na étranger nazalaka na voiture tout le temps kuna natambolaka na train te mpo nazonga rapide awa to nalala kuna nazonga ere nyonso nalingi. Donc nakotambola bien à l'aise nyonso
mabe moko kaka essence pe mati makasi me nakotambula kaka soki namoni modele ya Neneya mokolo wana na goûter Neneya ata Neneya aza na Congo me nakogute Neneya oya ata copie ata pirate me na goûter Neneya soki nalobi mokolo wana modele ya Yvette Kalombo na goûter modèle ya Majaki Powers na goûter donc nakozala l'aise na choix na ngai nako goûter basi mosusu o nakozala na difficulté naluka natia litoi boye nalinga ye ntango mosusu po tokomaka makango ekozala problème bongo siko mpo na libala ekokomelanga lisusu impossible mais sikoyo na bandumba na sentir ke nakozala l'aise mpe nakokende na bango bien soki mpe nalingi ya banduta nakobima na oyo ya nduta soki nalingi na oyo ya sa nduta nakomona mpe ata na vitrine ata na Hollande ata na Allemagne bavitrine ya partout ata kaka na baclub wana bazalaka deja na biloko ya mike na poni oyo ya nduta soki mpe nalingi ya sa nduta na poni moto mwindu na poni mundele na poni chinois na poni donc nakolia bagu ya kitoko bandeko yango nazomikanisa sikoyo likambo eza wana kaka eza sikoyo lisumu no sikoyo na mituni mpe kote lisumu na lisumu oyo tosalaka na nzela moto atuti yo olobi nyama na yo yakei na lisumu ya bilengi lisumu nini ekokozala mwa bien bon ntango mosusu mpe eza lisumu te d'avance na nakomisango lisumu mpo masumu mosusu mpe ntango mosusu ezalaka mpo na kofrene biso na makambo ebele bon nayebi te na kojuge eloko te lokola bateyaka yango en tout cas kote kuna en tout cas napemi nanu na kojuge rien na koloba mpe rien na pense nanu na lisolo oyo naza nango yango wana bandeko namoni selon ngai mpo nabanda kaka na ete oyo bandumba yango wana ndeko nyonso oza na Europe komitungisa te komelanga ta na WhatsApp komela ngai bakote oyebi bandumba ya modèle nyonso bazali koloba nanga te kote oyo ya danger kote kuna bazanga tina no yo lobelanga kaka bandumba kote bazali na bapri nango bandumba yebisanga partout na Europe ponga soki na bandi likambo pona tika na kanisa ezalaka pasi yango wana boyi nakangamaka na kwe moko bomonaka nga toujours kota Madu oyo tomoni ye na Gare du Nord papa roba koma kotambola wana mabe nalingi nalie na Gare du Nord lobi nango nalie na Frankfurt lobi nango nalie na Bonn lobi nango nalie na Espagne lobi nango na Portugal même ti na Suède naza nanga homsel nakendeke mosala te naza pe na kapasité ko voyager partout ndenge nalingi air nyonso bino kaka bokomela ngai na WhatsApp botindela ngai bakote oyo boyebi nakokoliaka deja na ndenga bien soki mpe boyebi deja bandumba mosusu bokokotindela ngai contact na bango mpe boyebisi bango deja ngai deja nalingi na banda kolia bango tokolia na te ngamu na kolia bilengi eza ya nga mbongo eza ya bango soki mpe bakozwa bilengi wana bango mbayebi mais sûr et certain ngai nde nalingi bapesa ngai bilengi o bilengi bandeko
ezali likambo nalobaki na koyebisa bino ya ngai nayebi te so bomoni yango ndenge nini po bino makambo monaka bientôt mabe me nga eloko nayebi soki nasali yango nakoyoka kaka elengi oh elengi Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.